Mbote na bino sotu bandeko na ngai, mbote na bino nyonso tu bolinga mama Elia Nitu, mbote pe na bino oboyi mama Elia Nitu te peut-être ezamba liboso okoti na YouTube, okutani na mama Elia Nitu. Na se présenter pour na ba oba ebinga te, nga nazali mama Elia Nitu, na sala ba émission sur le mariage, émission na ngai na baka allo bonjour, bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino ngo ebandi papa nous pour le mariage ensemble suivant maman Elia Nitu. Maman Elia Nitu nazakana pour lancer bien émission culinaire. Naza pe na musala o vraiment na salaka. J'ai un service traiteur qui date de 12 ans. Service traiteur d'éducation la Providence. On a besoin d'un mariage. Au bing Maman Elia Nitu. Numéro de contact nanga ezali 06 15 31 69 90. Tous a besoin d'un mariage en tout cas ko hésiter te benganga maman Elia Nitu okozwangai. Soko zunga na numéro normal te obenga na WhatsApp, ils ont toujours même numéro okozwanga. Ceux qui posent un besoin à côté la ba mariage témoin OK na YouTube obeti Elia Nitu TV. So beti Elia Nitu TV au comment la ba émission, au moins la ba émission culinaire, au comment la ba mariage témoin, obeti traiteur la Providence, au comment la ba mariage témoin. Oyo musala o mama Elia Nitu na sala la kabino. Mama Elia Nitu na émission mon avanda raboso na pesa ba conseil nga moko o nga mona sepela ko pesa ba balania. Ndela explica bato na kati ba les akabu bavanda boy. Ou pesa na ka mususu na ina masolo ya ko solo la oza ki ta mususu ndeko saki nini abenga kinga po ebisa mama Elia le solo eza boy na mela mo te hein. So poza li solo na yo omone teleka likambo libalo bengi ngo episinga ke mama Elia Nitu li solo na ngeza boye na kobeta yango peut-être na kobeta ngo peselinga ngo te mais na kobeta tout li solo na yo tout comme na kobeta ngo ndenge o peselinga ngo lelo na posa to sola mo li solo to zana ngo ya ko solo la o li solo ngina betela bino ke mokili oyo eza makambo ebele mokili toro matata mokili eza compliqué na lingaka mingi batu bomeka kotala ba émission oya conseil ba émission mususu ezali ya kosekisa sekisa ba émission mususu ezali pona ko destresser bino ba émission mususu ezali ya éducation mo fo moto vandi otelelo na émission ya conseil oyo elobi nini na koloba boye touti komona awa na ba Facebook na ba YouTube awa ke ndeko na biso moko ya mwasi akufaki bake kokunda mutu mususu na place na ye ndenge toyokaki mais ngalo kwa na yebi bango mwa muke na meki ko sala mwa vérification muke balobi ba yebite bango pe ba yebite soki c'est vrai o bakundeki azande kona bango to ndeko na bango te baza kozela si réellement famille mususu ezali oye monaki ke bakundaki mutu ya batu mususu babenga bango bavandi na bango baza kozela babenga bango sifo ba déterrer batala oya bakundaki so azande kona bango to ndeko na bango te ekoyeba na kaka soki babengi bango ya ona lobaki bande konde to vanda bona kati ya libota il faut tozala na boyokani soki même tozana ba guerre na biso froide pour famille so tozana ba guerre famille zanga ba guerre te ezate ndenge bakongo ba kesinga famille benda na kasi saka nini ekata na kate boko kozana ba guerre na bino boko za makambu bana papa mo mama moko boyokana kate boko za ba cousin cousine boyokana te parce que to mona pe batu mingi ba décevoir pe batu na mokili o mona musabi na bengisa mwana ya mama leki nanga mwana mama leki tango ko ya yoka na ko balukela mwana mama ko luta bengisa kyo o mwana musabi na bengisa mwana ya papa nanga mwana papa naka tango ko ya ko balukela muta bengisa kyo na bengisa mwana nanga to ndiko ainsi de suite ezaka ndenge wana mais tango makambo yaka il faut te bakaninga osani ko vanda ko bungisa ka makambo na ba famille to zaboye vraiment to sala makasi to bandinga ko vanda ndinga ko bungisa ba problème no se ya ba famille to bungisaka pona to éviter ba makambo mususu soki eza ko ela biso na vie soko yebi ko za ndeko na za malade ata boloba na kate sala effort kende ko tala ye soko yebi ke ndeko na to akusala effort kende o na pompe funèbre zala partout au four au moulin na pompe funèbre kende na hôpital kende bala que sosi réellement est-ce que o akufi vraiment za ndeko na yo o lobi ya za ndeko na nga eza vraiment important yango na vie faut ko yeba ko sa côté du sérieux na kati mutu faut ba ko tia vraiment du sérieux na kati bomo ina yo moko tsuki mutu zo vivre okomo ana mukola suka tango kokende liwana yo pe kika na ndenge ya mbilinga ekena ndenge to monaki awa question na réponse en paix Dadi di Kambala azeka kama mavuanga na mundu suka kama mavuanga tina liwa Dadi di Kambala akunda mi pe na mavuanga acteur lokola Dadi makunda maki na mabonga to wanga na te akunda maki vraiment na ndenge ya mavuanga yo mutu tango za na bomo ifo ba ndenge ni akomema vie na yo yeba ndenge ni okomemela vie na yo
Il faut qu'on la sérieux na kati ya vie. Mutu na moko poto il faut qu'on la adresse. Il faut la place yo vandaka. Il faut la place yo lalaka. Il faut qu'on la sérieux. Batu mingi baya poto na tango kala. Na touché na mom ki baya na poto na tango kala. Baza vraiment na exemple on peut sa bato baya poto na tango sikate pona nini mingi bazaki na mauvaise vie. Mingi baki na vie malamu te. Wakabisu toba na poto tango toba na poto 4 toba na poto 6 mais bato musu ba poto na 17 ba seli makama malonga koleka bato ba ki poto na 8h koleka bato ba ki na 4h du matin bien pe na 6h du matin. Il y a toujours le moyen de se rattraper dans la vie. Soko moni ke oza mutambilinga mbilinga luka o se rattraper. Po mutu musula nengo vivre na bomo na yo mo tina mukola liwa na yo pe makambo sanini elando tina tombo na yo makambo oyo vivaki na bomo na yo elando tina so zo muta ba buzz o mo ati mukola suka pe na liwa epesi pe kaka buzz to sa nini to milengela to ba ninga ko se corriger so to moni makambo zi ba ninga mususu ba pene pene na biso pe to ba nini ndinga ko se corriger to yebaka no place bofuna se corriger boye poza boye bi ebembe pe yo ka sonia ebembe pe yo ka soni. Mutu soko za na bomo yana za ko senga na bandeko nyonso tu we ba kosala ba assurance vie we ba kosala ba assurance décès ou ba assurance foko yeba komi bongisela déjà liwa na yo tango mutu za na bomo ozana no vivant olingo lata yoshi olingo lata Givenchy olingo lata Gucci mais ko bosa na te ke mukola so tango ko chaboye muta ko zala susu wana te po alat donc il faut yeba ki ata mukola suka ba kundanga na honneur ebembe nanga ekundama malamu nzoto nanga ba tshonga na libu place moko ya malamu malgré les nzoto ezokende mais tolinga kaka ba obsèque ezala bien munuso ngaka ba obsèque ne eleka bien ezala ka na honneur bota ninga bato bazolela. So okufisi mutu akate tango benga famille ba pesa autorisation à 15 personnes ba pesa ka 20 personnes boza posa kende kuna mutu mais moyebo kende ezate mais ceux qui mutu atiki biso mutu akufi ba oya ye basaka nini ba yaka pona kokuna ndeko na bango yango naza kosenga boyokani na kati ya mabota yana mabota mingi eza ya kopanzana mabota mingi eza bien te mabota mingi eza na ba problème il faut koluka ndenge ya kosouder koluka ndenge ya kosouder likambo ezali benga ndeko na yo benga moninga na yo mama toyokana papa toyokana tata mwasi toyokana liwe yaka elobaka te epuis na bino mpe oyo babengi bana boye bakozala na politesse bana boye bakorespecte bamama na bino boye bakorespecte batantine batata mwasi bamama kulutu fo boye bakorespecte bango eza important mwana korespecte ka mama aboti yo te motu nyonso aza na age ya mama na yo aza mama oyo aza na age ya papa na yo aza papa eza vraiment très important. C'est très important. Il faut qu'on s'organise. Ok, donc kuta muto ya poto kala mavanda kana foyer. Pourquoi? Parce que au kufela ki bilamba, au kufela ki ba griffe, au kufela ba voiture à location. Mukola liwana ba tuna toke ndolele na ndako nani. Parce que place balela yo place ba tchama tanga heureusement que basa le coma mais seul wana pe po bazango il faut ba basa ni basa ba cotisation. Babanda cotiser ko cotiser po basa pesa basa ni ba futa. Naza ko revende mais moi amuto ako se pene émission ote que ndota la théâtre on linga maboki osika kiki portali théâtre etalika yo mais nga naza ko loba na ba ke émission nga za éducatif eza pona ko bebisa te mais pona ko bongisa il faut ko milengela timu ko laliwa na o milengela bakunda yo bien baso belo ser so ko za ki muto olinga ki ko lata mingi olingaki kolata olingaki bamona yo olingaki monzele olingaki partout siko oza bamona matuvi ezanga linga pe ngola suka tango bato bakoya kokunda yo bakuta na cercueil moko ya malamu bakuta pe libulu na pe malamu libulu na eza déjà cimenté ou bien libulu na eza déjà carrelé ba chango déjà ba carreau bien fierté na ozeki na mona mokili timukolo ke na kati ya libulu okende pe na fierté na yo yango na bato baye poto sika oyo baye poto na 20h bolanda penza bato poto ya kalate mingi bato poto akaba bato ko tuta tolo boyebi tenze bomoko ezala na suka feti bo batiaka yango kaka yango oyo nalati yoshi verchache nalati boye mais versas wana na yoshi mokolo ya libulu bakundo bakuta yo peke ya sola banda kolata versas nzoto no moko fu pesa yango mopesa yango valeur bamonaki moto mpenza nataki versas ya solo liwano ntango bakundo mpe na ndenge ya malamu. Bon, ça la assurance vie, c'est important. Assurance décès, bon ça là. Moutou faut dans moi quelque chose na on a compte so bongi ça déjà. Oyebi ke mukolo na kokende quelque chose na nga ezali. Oza ba papier na ba ko kufa ba kotala ba okende na banque ba bimisi mbongo ba pesi mbongo bosani bosomba cercueil bosomba mabele bokunda mutu. Il faut pas ko wela kolata ba yoshi, ko wela kolata ba boyeme ko tika baninga la charge.
baninga babando cotiser non tango lata yo jo lata ngo yo moko tango lata loti gabano lata ngo yo moko alors kolinga to pesa baninga mikumbe ebele opesa baninga ba charge ebele eza bien te en tout cas o azama mato ya koyoka ayoka yo oye poto sika kolanda bato balata ba yojite mingi ba hotelinga na ba foyer kolanda bato balata soki ba nini te soso aleka momi kokina mongongo na ye yeba kosala kisangala yeba kozala na place ya kovanda yeba kozala bien place na kotia mutu yeba kosala assurance maladie na assurance décès na yo yeba kobongisa ba obsèque na yo po mutu aza libanga na mokili aza te mutu nyonso akokende momu kokende bakunda malamu nangi mpe koloba boye kotire mpe mingi matoi na mibali oyo bazalaka ke oki kodéclare mwana wana po komisi mwasi na mwana bakomi mpe ya solo eza ndeko moko lisodaki na beta ya bino eza ndeko moko ya mwasi mobali na ye ayeki koyebisa ke non ndenge naza awa eza na petite sœur na nga moko boye aza leki ya camarade na nga awutaki kina yaki ndenge awutaki kina yaki sikoyo petite sœur yango ndenge aza wana ana zemi yani alobi nasala nini kwa na lifalansa nasala nini na déclarer mwana na bapesa ngai mbongo aye pe na mbongo aye pe kolakisa mwasi ne mbongo ke 2000 bapesi ngai nasala nini na déclarer mwana akabaka te mazwi 2000 wana nasala nini apesi na mwasi nzoka nde mwana oyo adéclaraki aza mwana ya ye moko botala mibali ndenge bozonyokola basi botala mibali nde bootya bato na pasi botala nde bozo mwasi kuta yebisaki ye boya biya me ndenge ozodéclare mwana na porte kombo na yo te aporte ka kombo ya mama na ye malgré kodéclare ye me mwana aporte kombo na yo te aporte ka kombo ya mama mobali alobi nzoka ntongo akende kodéclare mwana porte kombo ya ye mobali na kombo ya mama parceke mwana yango azalaki mwana na ye ti mobali aye koyebisa mwasi na ye ke mwasi na nga tala bapesi nga mbongo na déclare mwana petite sœur ya master na ngai nzoka nde ezalaki lokuta petite sœur wana seva awutaki kini ya solo azobana va grand frère na ye me ye aki kolinga ye atie ye na mokumba atie ye libumu ye mo adéclare mwana mpo asa nini mwasi azwa mokanda mwana mpe azwa mokanda botala mibali ndenge bozala ndenge bazalaka botala mibali ndenge batubaka basi na bango makonga na motema oyi koinforme mwasi mais likambo yango mwana aza ya yo moko mwasi mpe ayebaka te ayebikaki mobali na ngai ayelaka ngai na 2000 mo ana ndako bapesaka ye mpo na déclaration ya nini déclaration ya mwana bavanda na bango facebook kaka bozomona oyo facebook oyo bato balingaka bafoto nyonso facebook anniversaire ya mwana wana ya une année na ye anniversaire ya une année mwasi akamati mwana atie na facebook ntango atie kombo mwana na facebook atie kombo na ye no na ye atie kombo na ye ya papa na ye bakamarade mutu bamoni ntango kamarade amoni atali mais kombo kaka ya neti kaka nga na nitu kaka boye elia nitu onamoni nitu moko na facebook boye na boye ya bia bon kota na tala boyebi mikolo koma ami de mon ami c'est mon ami kozoka yango alinga nanga ba mi pamba na Facebook te bato ebe basanga demande ami na soka nanga bango te o na kape mutamasolo osona bato na Facebook te za makamu nanga te okokomela nga message okasi na natalité po intéressera nango pe ngai te soko oza na besoin nanga benga nga to so na téléphone mambo ba Facebook ba WhatsApp na sola kana bato na yebi on ebite na solo na bango te moi ça cheli eboy abi mais lika Jean-Philippe mais les Jean-Philippe nde mutu mobali mwana mobali nanga déclaraki mwana ngo anniversaire na une année anniversaire na une année moi ça tali abi mais elongi ozaka elongi ya bana nanga ti bon abi oui peut-être elongi ya bana na yo boyebi makila mosusu azaka makasi neti famille mobali nanga mfumukana nde baza bango nyonso babila ndenge moko nde bakokana soko otali bango nyonso otuna kutu te koya bakokana famille mosusu bakokanaka mpenza abi mais oyo ezaka elongi ya bana na ngai moi ça sali kaka ba capture pas azu ba capture écran na asali azali mobile na yaye abi papa vanda na vandi abi c'est vrai okinde ko déclarer mwana ya lika Jean-Philippe o déclarer ki mwana mais mwana ngo ndenge nini azana bilongi ya bana na ngai bobika baso baka matata ana bilongi ya bana na nga ndenge nini expliquer nga ndenge nini mwana azana bilongi ya bana na nga oyeba kiteke nga na ba photo mwana po mwana banda botama mwasa ndako ayebite yeba yebiseke za cop mobali akwanzi mubobi mbali mususu okangie ko tala eka na elongi expression elongi neka alexeke likambo eza solo to eza aluku tata pe mwasi mutu mususu okangie likambo tali kaka elongi neka aboye omona azokosa mobali abina yo kende ko file na Facebook abatu pona nini
Moi c'est bien Nathalie Dato yango jour ozalaka tolobeza anniversaire ya mwana camarade na yo nzoko kendaka anniversaire oyo okoyebisa ngai mwana aza mwana na yo toka mwana déclaraki mobali asopi bourde. Oh non, et comprendre ngeza ka ba salamaki eze erreur bongo mungo utaki wapi wele kinga mo pour la déclaration moi tala couple na kati ya confinement oyo na bisi bino eza ko boma mabala na modèle moko ko boya. Confinement bimisi ba infidélité ya mibali. Confinement bimisi ba secret bokoboya. Moi ça tient ma tata. Basa matata baza kanyi mobali na bilamba tio ko yebisa nga vérité moi noyo. Moi ça bengana mpe moi na biyaka nanu. Moi non moi abi oui ça c'est vraiment la photocopie à papa. Abi oyoki moi na bi photocopie à bilongi na bango penza. Donc, mobile qui a déclaré moi na yeli moi simbongo a cause moi si que nazo déclaré moi na leki Jean-Philippe petit on a le quoi ou kikin a cause que ayaki kutuna zemi na ye nazo déclaré grand frère na pesa moi na sane na déclaré 2000 euros azu pe 2000 euros pesa moi na moi si nzoka nde ezaki na moi solo te moi na zalaki moi na ye botala ninga bato ozife na kati ba mensonge sur le mensonge Facebook et comment Facebook ezali moi ça n'est que cause photo ya mwana ya anniversaire na ya na kombo ni surtout kombo ezaki impo na kombo surtout mobimba achi na kati ya Facebook. Alors mobali ko wanga na ezaki pasi avouer que mwana za mwana na ye tango avouer moi ça sur téléphone a bengi Jean-Philippe yo mutoko sanga boy Jean-Philippe abina sali yo nini leki no botra mo alobi mama et si comme mobali na bimana leki na est-ce que ngala zaki témoin ngala mwa mobali est-ce que kotenga kenda so ba bêtise na kenda na mobali na yo nekena mobali na oteli kwa mwana ngape na fasha mabe na silikela ngo makasi komona ke leki nenga komaki na mukuma na kati ndaku na tourner eza ya nani o kamera na yaka asa leki nanga na kwa ko webisa yo ngote ngala amwa sitana mabino bana basi sikoyo yie abanda ko vana ya na ye azaki na ndaku baboyana na mwasi ndenge baboyana ki na mwasi yaya abengisaki leki na leki ne wana yaki bazo vanda donc ti o yaya pa moninga ne kotala camarade donc ayaka na ye tabali ko bena mula singa na ye ti ayaka wana sa petite sœur le toyi ba mana petite sœur nende bakoya na mikuma na bangwana ndenge aboteli mwana ya mwana zo ke mibali mingi oboza pe kokufa noki pona ba makambo mabebo za kosala eza malamu te mobali faut ko yeba ko garder ba relation mususu ba bebisaka ngo te surtout na makambo bolingo te moi c'est ebisina mama tala ndenge mobali azokisi motema na ngai menga mameli ya ni to na muto boboto na kalanga mobomi moto ngana ebisika mama limbisa kama mameli ya ni to pona nini na limbisa ngape na tunenga bi mama yepe na ndako bana misato pona no limbisa ba tikela kambanda libala te mama libala babundela ka bitumba gauche topesi gauche droite opesi droite ba tikela ka mbanda libala te okobima faible mbanda ba tikela ke libala te yo ozotala nga moso ta soki mobali na zole manda ko tika libala te pona mbanda ko dondo akaloba moni na gagner yake yo linga mutu musa beta tolo na libala yo moneli passe libala ovandi libala o apoteza ke mosa ke musala mobali ke musala bozo fe na kati ya ndako oya bimisi 50 bimisi 50 yo ke notikala mutu ndenga libala pona nini po mobali ke kobota na yebisi nga biko tika ngala pse conseil biko tika te soko tika ko bima faible na bana no misato yeza mwana liboso ba botisi mama okobima obenga na mobali bo akinda ozonda ko sa nini akozo mwa sala ba kovanda tango ko banda ko sisko makanise komi trop tard okomi ko regretter okomi ko tinda bana bobenga papa ya bino bobenga papa la bino yebisa papa na wabela yebisa papa moyena liezate na la besoin na yo okomi ko tinda bana basani babanda ko benga mobali mama bunda muno soto bundela kalikamu na muno soto bundela keloko ne na yebise bundela libala na yo kotika libala na yo te bundela ngona yebi tutso na loba ya mabe bino ka mtu boloba bino ba commentaire sur na loba ya mabe ngala yebise ka bundela libala nga bi mama batikela kambanda terrain te bunda tozo mona kutu na ba gouvernement kutu mona oya azate oya aza pembeni obe muso zo bunda ka ke fona zo ka place wana boko be de fa libala na yebise kotika te batikela kambanda libala te kotika te bunda na kaka papi mama Eliane te yo moko vraiment leki kanga bi meleka camarade na ye mama siko to kosala nini ma ese sopa ni mibali boza mabe botane bonyoko ya biso botale bien botala bien mibali bakufaka vamba basi mibali bakufaka noki po nini kosala ka basi mabe mwasa kovanda mwasa nyongi mwasa zolela bi mama Eliane nazana bana misatu
basi mibale mobali moko naza na bana soki ata nabotaki to banabotaki te naboti mama ayelaki nga mbongo po akanga to mibali babandoki mibali doki ayaya mibali doki ayaya mibali boza bandoki ayaya boza bandoki mibali ayeli mpe mwasi 2000 apesi mpe mwasi mama nazwa mpe 2000 wana na compte wo ngabi 2000 bayeli nga bo abi mona monelanga pasi te donc bapesi nga na déclaré nzoka mwana na ye moko mwana ba déclaré ya ye moko aye kopesa mwasi parce que lokwaki na besoin de déclaration po ayebi mwa baformulaire mwa papier kokoya na ndako tout ça et tout mpo na adresse à se couvrir nzoka mwana na ye mibali botika konyokola basi botika kosala bo eza malamu te kolinga ozokisa motema moninga te mwasi bosi bovandi ya boti bana misato soki lelo mwasi nakangi biloko akei nani akozwa su na charge ya bana akoma goûter laisser tonton ntela koya goûter a laisser tonton ntela ya goûter a laisser tonton ntela ya goûter a laisser yonga la bomaki moto na bisenga habité ya batwa libala babundelaka babesaka babrate bundela libala na yo oka mwanyanga la kata utika kishasa yene eka lobi awa abotoloka ndengwana yo ko bima yuma yo lingo bima ko tababe ko batababe ko bima te bima méchant bunda na biseke bundela yango na bita sumna bolobi nini songa lobi mabini mokabo songa lobi mabini mokabo lo bangala biseke bundela bana atika libana te moi ça tika nzungu na moto bongo te mutu musaya ko sisele ko lamba te na biseke bundela libana na mama moi ça tika nzungu na moto te po mutu musaya ko sala nini ay ko sisele ko lamba. Donc mibali bo changer botika konyokola basi confinement oyo basi baza ko souffrir na modèle mo sakana te bazo mutazo banga coronavirus kaka ya corona maladie te mais coronavirus era mobali oza na ye mo za corona na yo na kati ya ndako mobali na mo za coronavirus na yo basi baza ko lela confinement oyo sali na muto ayebaki zaka boy bato bazo ba makaba téléphone akesukola na la poche azo brosser téléphone na mopanzi pona nini na faux pas madame akoya komona ba appel akoya komona ba Facebook akomona ba appel ba WhatsApp mbali corrigez-vous boti konyokola mitema basi yo bomona ka mobile muso komi na passe ozo bela oza na hôpital mo sa zo ya kotalo te na semaine zo kotalo une fois po za bato kanda baza yana bato kanda balingisa te mona azo kotalo une fois na semaine pona nini pona makambo mabele kakabino mingi mibali bo changer bo pesa basi kimia mwasi na opesa ye kimia linga mwasi na yo mwasi na lambelaka yo mwasi na betule ban so bo kepe na makembe se peye wana zakaka boy ayungula azo niku kaka po yo sepela bo muto bongo nyokole pona nini en tout cas pona lelo to sukisi wana. Merci beaucoup de vous disposer ta la bino pona kotalanga o na s'abonner te ke ne na YouTube Eliane Nitu TV o s'abonner pour que o rattrape émission te et puis ce qu'on s'abonner il faut se finir pour la deuxième fois poser une notification ce qui émission koti o ko akolanda ce côté l'émission c'est peut au chilinga pouce wana ya bien que au sepeli na émission ce qui peut sepeli sur makasi au partager pe na bandeko mususu basani ni batala po ta mususu découvrir maman Eliane Nitu mais na mususu ba bina no maman Eliane Nitu te na pesi bien so ba bisous ebele merci beaucoup de vous disposer tananga tana bino pona kota maman Eliane Nitu je vous love je vous aime God bless you mungu abariki tanzania kanisa kumuna nzamba nubeli chineli bana dépense bye.